Et c'est ça la vérité. Vous êtes dans un pays où chacun fait la loi. Je pose une question. Tous les biens qui sont saisis même par les OPJ et tout, vont où? C'est-à-dire qu'un OPJ peut se rendre en matin, il va chez Maître Boris Mboukou, mon aîné, à saisir et non quoi, saisir mon tout canal. À saisir un mot, paix, à jouer à tekiamo. Donc, au moni à comme autant de la carne. Oh, mais ma moto n'en parlons pas. À jouer dans un moto à bateau. Et puis, bon, on a comme autant de la moto saisie. Non, mais il existe un office qui est chargé de gérer tous les biens saisis et confisqués. Parumbu nde bisika na dépôt na ye nyonso oyo euti kobima na yango mokonzi na biso ya polisi ya ville ya Kinshasa alobi biso to bandi bino ba mususu boyeba ete soki bofongoli dépôt tokokanga pe ndenge tokangi tokosala procédure ya mikanda po tokende nango bisika batumbaka yango parce que esengeli te na bakinois oyo ye aza censé kosécuriser bakonsome biloko oyo pe lisusu groupe de lutte ya criminalité et stupéfiant ekangaki monsieur Ntimba Nzekani telema kusana boye mokonzi amona yo mon général tata oyo avandi na village Mazinga na territoire ya Songololo province ya Congo Central tala basaki nyonso oyo nde amemeli ba population ya Kinshasa po balangwa o soki balangwe bakulu na wana nde basalaka mobulu kokata batu na machete nde tokangi basaki ya bangi eza fufu te me bangi bino batu bozomona na televizio boyebaka eza bangi nde biso tokangi mokonzi na biso ya polisi asi apesi mitindo kaka moko ndenge bazododo ezali awa na bangi tokokende nango bisika batumbaka yango po batu bamela yango te. Merci. Please, nous venons d'assister à la présentation des présumés Koulouna. Oro, tozo mwana ziva na ngale mwana wana este. Pepe mpite kaza jezasi boye ke. Komi na ngaba biroza miyibi. Wana boya yo. Ega mwezo mwesanga. Amosha ba wenzoto. Bandeko na ngai awa nazoloba comme serviteur de Dieu.
mutu oyo aza na matoi prophétique nde akoyoka ngai. Bakongolais ekomi ntango tobanda kozala traité biso même équitablement, tozala traité égal, parce que biso nyonso toza bakongolais mpe biso nyonso toza badroit moko. Na ye na mutuka na ngai makanisi moko ekoti ngai soki na koloba quelque chose met en train na mutu, eloko mo eleki nga na mutu équipabiliser ngai. Biso nyonso na Congo tozalaki na matanga 4 bibembea na Kinshasa oyo ezalaki guerre te, kasi ezalaki eloko moko munene, ba 3 personnes bakufira, ba 4 personnes bakufira mort moko boya na Kinshasa makasi. Toyoki papa Baruti akufi kone patriarche toleli pa papa Baruti toyeko landisa mama Blanche moi c'est Marcelo Tunasi, un grand serviteur de Dieu toleli wana nde toleli mingi tolobi to commenter tolembi ti président Fachina mwasi na ye na motema malamu na bango bakei kuna ba matanga mibali wana. Mais to alerta ki papa na biso te qui avait aussi 3 matanga prophétiques. Je souligne prophétique. Garçon Kevin wana babeta ki masasi babotole mutuka na ya kufa ki. Ye bakendaki na matanga na ete. Aza citoyen congolais te akufa ki pona nini. Les 2 militaires, les policiers mibalo bakufa ki na ndako ya Kamere. Basa ba congolais te bakufa ki pona nini. Un coup d'état raté. Le coup d'état en réalité et visa canal et visa chef de l'état. Peut-être bangone misatu wana nde balekaki sacrifice oyo lingaki comme la fanda kwa président de la république batu misatu wana bakufi neti ba sacrifice. Mais matanga ngo po baza ba pauvre baza ne lokote ba yebanité. En tout cas on n'a pas honoré comme il faut batu misatu wana. Ici je suis en train d'interpeller le président de la république et la première dame comme ba Christ. Basali na nzambo baza pembeni na bino bafungola mino misu bo comprendre liwa batu misatu oyo to honoraki te mais bakufaki comme sacrifice oyo lingaki ezwa mokonzi ya mboka bango bakufi neti ba sacrifice. Mais mokonzi akendeki kuna te batu moko te ba honore bango bakundi bango kaka boye to zala interpeller spirituellement. Bango pe ba méritaki honneur mokonzi ya mboka pe aya kundi bango na mama Denise. Ezana no trop tard te. Allez visiter les familles. Oh nalobi ko oyo tozomona vivre na ngala kuna wana este pepe mpite kaka desasi boyo te komi na ngaba bibole miniki wana boyo vamos a baonzoto
Comment, Kota? Bien Mbappé, ma déjà. Kota. Bien Mbappé, ma Kota Pema. Que maman Kota a été. Ah, pas maintenant. Kiko évite les cœurs arrangeurs de son. Sazaka d'indépendance, on a liberté à Boka na biso. Nous sommes tous ces là, mais Gabino Moko Boso Nyoko la biso. J'ai n'a comme infraction, mais c'est l'homme qui me voit en Boka na biso. Police ça n'a pas qu'on sécurise, si fin na biloko na yeso. Lumumba bando kenda, nasima bakoma bonyoko la biso. Bajane tozo kunda, tozo luka boto zunga mifa na biso. Oko limana tongo, nasoko beji fami kyosa na boloko. Babara wa biboko, oba kobi mise la biso na boloko. Lelo na yo pongolo misu likolo ya infraction moko oyo ozalaka nango victime presque chaque jour yo mutokumbaka mais jamais porta plainte. Même ba magistrat bato baza censé à réprimer ba infraction bango mpe basi bazala ba victime infraction wana. Je parie que même président de la République avant comme président azalaka mpe victime infraction wana mais portara plainte te. Est-ce qu'ils a pour boyeba te des infractions to pour bokanisa te bato basala yango bazala na droit ya osala. Lelo na ye koyebisi ke no roulage aza na droit ya opanza pine na yo te, roulage aza na droit ya opanza réfrigérateur na yo te, roulage aza na droit ya kolongola yo nini plaque d'immatriculation te, roulage aza na droit ya kowela na yo volant te. Non, soki asali bongo kende na parquet funda ye bakanga ye dossier soki tribunal afuto badommage na baintérêt. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Je regrette une chose parce que nous devrions éviter mort d'homme en amont avec un bon renseignement pour ne pas subir. Mais Dieu merci, nos services, 24 heures seulement après, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtre à Kéchéro. Il y a même les minibus qu'on n'a pas tractés qui devraient être ici pleins de sang. Et l'auteur, c'est ces militaires de Satan 2. Et son compagnon, c'était un épris de justice. C'est la 3e fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma. On a suivi toute une nuit dans Kasika, Majengo, Mabanga Nord, le crépitement de Bala Mugunga. C'est cet élément de APCLS qui se fait passer pour Ouazalem. Et il a tué un jeune homme de 15 ans côté Mugunga. L'arme est là, qu'il a utilisée. Ça, c'est dommage. Nous invitons une fois de plus
à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux de nous fournir seulement le renseignement. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Voilà le résultat. Et les militaires